Bote mingi na bino bande ko balandi avant télévision etando ya bonsomi etando ya bwanya etando ya bolamusi bayo na pungi matondo mingi na bino na tango bengo ngabo misili penza ko pesa biso na kolanda kabongo etando bonsomi ya bwanya pe ya bolamusi bayo na pungi mingi penza kati na émission na bino misala ya bato yambo to tombeli bino penza to tondi bino boto to pesi bino bote na bisika so ko partout bo kolanda biso na kati ya République démocratique ya Congo, on reconnaît biso na Kenya, Angola, na Kenya, Brazzaville, Gabon, Benin, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, na molongo mobimba ya mokili to tondi bino botondi to pesi bino penza lisusu ba mbote. Bomo mesa ndenge to lobaka émission misala ya bato. Ekoyaka okati mabota na bino pona ko kumbela bino ba innovation. Pona ko lakisa bino ba talentier. Pona ko monisa misala na bino na molongo mobimba ya mokili. De partout bozali bino bato ya misala maboko. Bozwa balobeli na bino pona ko pesa bino kilo. Po mingi lelo kati na mokili bamona kata moneso ete misala maboko ezali misala moko bato basala kango bato bazanga tina bato batanga te bavorien bato barata vie bango nde bakenda komibwaka na domaine technique na misala nyonso bakosala. Or le contraire ezana basusu pe batanga ezana basusu pe bazana ba niveau bazali kasi bazo vivre na domaine technique to pe na misala ya maboko ne pona kolakisa ete ezali misala mizanga tina te tala mokumba tozwa na forme télévision ya koyaka tango nyonso oboso wa bino pona kotalisa kabino penza misala ya bokeseni oyo bato bakosala pe bato ya bokeseni oyo bazali penza na batemps là ya malonga autant mosuto découverte tozalaka biso moko te bomo misala na plateau na biso émission misala ya bato oyebi totambolaka ntango nyonso le mwana lipasa na ngai ndeko basengo bilungu oyo wapi tokatisaka bambulungu baebale biso mpe bamboka na biteni nyonso mpona koluka kodécouvrir kaka nini bato bazali kosala mpona nzela ya mosala esika bomoi ya bato evandi lelo lisusu toye liboso na bino ndeko masengo mbote na bino mbote ndeko mupepe mbote pe na bino bandeko balandi ya vom télévision bambote penza ya mingi toyebi kizwi biso penza mwa tango tomonani te kasi ezalaki kaka kokende bongo koluka bamisala bomo misala tolobaka émission misala tokendaka kotambola kokende kokita sur terrain baplace misala ezosalema ko valoriser ba misala bato bazali bongo kosala pamba te mingi ya bilenge ba mitondisi mingi na molimo ya goigoi bozoba bolembu kosala mingi makambo ezangi ntina kasi na nzela émission misala ya bato toyaka wana pona kokotsa bato mingi na molimo ya mosala pe na molimo ya créativité yango bomona ka tokendaka esika nyonso ye misala ezali kosalema tolakisa misala bandeko bazali bongo kosala to valoriser yango pe pesa pe ba o bazana makanisi te bazwa makanisi ya kolongekani ya kosala misala to pe ko créer misala ndeko mopepe matundo mingi na bino bandeko balandi ya télévision ya solo mukuru mwalelo biso tokataka na biso bibale tokendaka miteni nyonso kasi lelo tovandi vraiment na plateau ya télévision mpona nini tokumbeli bino élément moko ya sika oyo tokofaire découvrir bino mpona mokolo ya lelo en tout cas mingi basusu bokoyeba paye basusu mpe bokoyeba paye te biso bana ya 1980 1970 tant mosusu bokoyeba ye mais bino bana ba 1990 bana ba 2000 tant mosusu bokoyeba ye te mais tokodécouvrir biso na bino mokolo mwa lelo invité na biso ya mokolo mwa lelo oyo tokosolola na bango biso tokotanga bango te po toyebi mpe ntango mosusu na bozindo ya kombo na bango te mais tokopréféré bango moko bamilimbola mpenza bamilakisa na bolai mpe na bozindo ya manaka papa na biso mbote na bino mbote papa boni santé santé malamu en tout cas lelo boza na plateau ya Vom télévision na émission misala ya bato oyo eyambi bino na mokolo ya lelo bandeko balandi bayi oyo bazolanda bino na mokolo mwa lelo basusu bayebi bino basusu mpe bayebi bino te botalisa bandeko balandi nani yango avandeli biso na plateau ya misala ya bato mokolo ya lelo matondo mpona kolimbola bino misala ya bato nde bakuti koloba bopesi nano kombo kombo na bino nani kombo na ngai
Nzita Manzoni Vincent baoyo bayebi nga na kombo ya Vincent baoyo bayebi nga na kombo ya Nzita Manzoni pe mingi babengi ngai bagudanze oyo bayebi musala oyo ndenge na bandaki mpona kokoma ti lelo ndenge naza lelo. En tout cas, merci papa Vincent Manzoni bagudanze ngape kombo na ebeli eza bagudanze nakoye koloba ngo po Isenga yemo loba mona lusimanga na loba po tanto kote na histoire ni tokotiwa pona ebeli bango na kombo bagudanze depuis 2005 na commune ya Silemba on a venu Kinsala. Donc na yebi papa bagudanze ngana yebi na kombo bagudanze na yebi deso ina buki lokuta 2005 na Kinsala na yebi na bagudanze ya entre bibiso wana 80 to yebi bango papa Manzoni Nzita tango yokaki voir télévision ma bénédiction émission ya misala ya bato pour la lelo boyamba kya ndengeni. En tout cas na considérer que yango vraiment na motema na nga mobimba po ete na yebi na misala oyo nga nazali kosala yango nde ezali kotombola premièrement culture ya mboka Congo, culture ya Afrika eza lokola lolenge mfumu Kimbangu alobaki ke tosala misala mokeli oyo akeli mokili akeli mabele akeli zamba akeli mai alobi bosala misala na tina ete ngana pesa bino oyo bino bozali koluka soki bosali misala te moyenga na pesa bino eza te yango wana natalisi ke non ngai pe naponaki na ngai zamba mpona kokende kokata nzete komema na ndako kotaye kosala mpe kofabrike biloko oyo nga nasala yango mingi mpe bayebi nasalaka babisanola ya suki nazosala babipalololemo ya bana ya bakolo vraiment ezali kosunga po ete mutu nyonso tu oyo atangami aza moto na ntango alali alamuki akose sentir soyi ya monoko ebebi lolemo ekomi pembe esengaka esengeli kosala propriété ya monoko mingi toyebi kaka ke non na ntango olamuki oke osukoli nzoto osukolaki bilamba na oyo olati sapatu babiloko nyonso or monoko mpe aza na ntina ete azwa soin yango wana tosali oyo mpona bana oyo mpona bamikolo na ntango olamuki ozwi epanoli oyoyo obendi salite wana ya pembe wana okomona ebimi banika yango na brosse te mpona balobi bamisusu bakozwa brosse ya niki boye na ntango nyonso konika boye ezokoma potopoto alors potopoto wana eza salite etonga nzoto te salite ezali kodétruire ntango nyonso nzoto alors mpona omoni bato oyo ya kalakala bazalaki kobela pambapamba te mpona nini bazalaki kotosa propriété ya nzoto akokende asukoli nzoto asukoli bilamba na ye azwi epaloli wana toza pe na kekele wana tonikela minu alors na epaloli lolemo oyo apaloli lolemo na ye monoko ne ekomi propre moya lumbasola monoko eza te akolia bilei akoyoka gu ya bilei akoloba liboso ya bato akolumbasola monoko te en tout cas vraiment ezali kosunga mingi. Donc en tout cas yango wana misala oyo nazali kosala yango mpona kotalisa mokili ke non tobosana mabele te tobosana zamba te mpe tobosana mai te esika oyo nzambe alobi ke tosala misala mais lelo oyo nazali komona bajeni oyo bazali kokola lelo balobi kilelo te ezali nde koyeba na ntango oza na boyebi nzambe akosunga yo akopesa yo mpo nzambe alingi mutu nyonso mokeli alingi mutu nyonso tu azala mosali na kati ya bilanga na ye mais biso tozali kobosana olingi kosimba machete olingi kokende koyiba kokomplike batu eza malamu mingi te biso tozali kosala misala oyo tozali na ntina ete bato mpe babusana pene na biso tokoka kolakisa nation congolaise misala
po te tosala misala totombola mboka na biso na misala enoke tolanda kaka oyo ezowuta na bapaya eyaka mpa na biso mpo na nini biso tomona oyo bango baza mayele orke biso mpe toza na bwania mpe mayele oyo ekoki kotombola mpe mboka mpe ezali kokende na mikili mosusu eke bato mpe bazwi yango na ntina soki bomoni bisanolo ye te nazwaki kilia moko azosalisa bisanolo wana 200 pièces kala mosala eza makasi lokola nazanga moko mpona esili ekomi pasi mais soki par exemple nazalaki na bana baza wana bazwa ate kosalasala bu 200 pièces eza combien de temps mona bosilisi yango mpe moto wana asili kozwa matondo mingi tata Nzita en tout cas bandeko balandi vous comprendre que moto azalaki na makambo na ye azalaki na ngo peza na posa ya kobimisa yango epai ya bato kutu badevanse biso deja na mingi ya makambo oyo eponamelaki kotuna mpona bango kaka na mwa moko badevanse biso bapusani mosika mpona kotala susi ya likambo oyo bazali na yango toretenir epai na bango balobi tobosana mabele te tobosana zamba te tobosana mai te toza biye totamokela pesi biso moto na moto apona esika na ye ya pona na ye eteni ya zamba yango azali bongo kosalela mpe azokumba bongo évolution na ngambo wana tata Nzita omeki mpenza kolimbo ya biso na mozindo kasi bandeko balandi bosunga bango bayeba nanu kobanda ya tata Nzita parcours ya tata Nzita kolanda mosala oyo yaba mosala yango kombo na ote defu tobenga yo nani kaka simple artiste ou nani toyebi te biyango kopesa biso na bakombo nango badetail ndenge bolobeli bandeko balandi bayeba parcours ya tata Nzita. Tata Nzita azwaki makanisi oyo ya kopona zamba wapi tata Nzita bandeli wapi bomingi bakolo atanga te c'est un ivoirien yango moni azangi mosala kosala abwaka bina yake esala makambo wana toyebi tata Nzita likela pena ba parcours ya kotanga est-ce que tata Nzita abandeli wapi pa komati lelo. Merci pour la maloba o bopesi ngai na tango nazali mwana mukie nazali kotanga papa na tango na kokoma na 5e primaire papa monaki keno na bandaki ko meka kokende ko sala mwa bisala sala moko boye atali alobi mwana oyo aza technicien soki na tiki nanu a continuer classe technique wana ekobunga nde papa monaki ke non esengeli na kotisa ye na atelier po ete ameka kosala misala ya technique atelier nini ya bagister soudaire lolenge nga nazali awa naza gister soudaire bien formé ni contrainte sa mimi avec amour donc nayebi mpena kosala mosala wana ya maboko ya mosala oyo ya batelier na ntango nasali yango papa amoni ke non naye koyeba alongoli nga lisu na tele azongisi ngai na eteyelo lisusu na ntango azongisi nga na eteyelo na tango tozokola na kati ya quartier ezalaki na batata mosusu bautaki bandundu baye na kati ya quartier na biso banda kosala bisanola donc bazalaki na bana penza te baleki penza oyo bakoki kosunga bango pembeni te mpona kosukola peut-être basani kosukola mona tanto mwa misala bango lokola ezalaki ka mwa mingi mona mwa bilamba eza wana nani akosukolela bango donc pe tantôt accès à lembaki esengeli kokende koteka mwa bisanola wana en tout cas moto akoki kosunga bango bazalaki te alors tozalaki bilenge misatu en tout cas bilenge misatu wana mibale déjà si bakufa na bango ngande na tikala na kati ya mokili alors naye kokutana na batata wana nazali kokende kotala bango ndenge bazokosala bisanola oyo ezalaki nanu te me bango bakanda kosala kaka bisanola ya suki oyo bamama bayebi kisanola ya mbandi oyo bazali kobenga kisanola mbandi lelo tomoni moto ya poso pembe aye kosala kisanola wana ya mbandi bazobenga ngo kisanola mbandi wana eza kopala eza mbandi te mais kisanola ya mbandi ezali nde biso donc na mbala ya nsima na ntango bakobenga nga lisusu na komemela bino bisanola wana mpe bokomona yango mokili mobimba bisanola ya mbandi. Alors na ntango batata baza kosala yango babani omonaki mwana oyo aza donc bitinda nyonso oyo bakotinda nga nazo kolemba te kende na wenzi ake na wenzi kende sombela biso bovinaki boye songolela biso basani nasukoli babime mwana oyo aza lolenge bana mosusu baza te bana mosusu soki otindi bamona nalembi mais ye alembaka te aza loboto nini donc esengaki mpenza batali balobi mwana oyo tokopesa ye nini
tomoni eloko tokopesa mwana ote singi tolakisa ye mosala nde bakoma ekopesa ngai bapesi nga mbeli moko mbeli wana oyo bango baza kosalela ezalaki na mino makasi mais wana ezalaki mbeli moko mino moko donc donc ya bongo nazo koforce kaka bisala kaka soki oyeli bien nde kosimba mbeli ya mino ya malamu nabandi kosala komeka ti mokeli apesa abwanya aye kopesa nga bwanya apesi ngai courage pour ne kosala kisanola nakomosala kisanola bakotindanga bisanola bango na tango bakotindanga ka mwa 3 4 ou bien 5 on asalaki wana na ko bango bakotindanga mona tanto 100 pièces po ezalaki ata oke na 100 pièces na kata terrain na mwandambo nanga wana donc oyo angeza na nka ndengwana wana siko tozali na bane 80 bane 79 80 81 donc nazo sala déjà babisanola ana donc nazo sala papa bazotinda ngai nakomosala banini donc eso nake koteka na oteka babisanola bamwana na koyela bango mbongo na bango ndenge ezaki ke olongolaki kamwa mokie moko boye otya na poche parce que biso makambo na ntango tozokola ezalaki te po baboti na biso bakolisi biso balakisi biso donc kozwa eloko ya motu te balakisi biso koyiba te balakisi biso donc balakisi biso oyo nyonso tu oza nango donc ya bato eza ya bato ya yo eza ya yo nde batata bamonaki ke non balakisi nga mosala bamoniki nga siko bien bakomomemanga na zamba bakomolakisanga ndenge ya kokata nzete ndenge nini okodidisa yango ndenge okosalela olomola bamwa misuni nango banini daye kokoma sikoyo jeune tala na mosala ani papa tovandi yaya koalakisa ye ngai bayaka kobunda na type moko tellement yaya wana azalaki na makasi aye kobuka ye minu baye kokanga ye na prison ata makoti prison asali prison papa asalaka ba 6 ans boye aye kobima na prison ndenge abimaki na prison nzoto ebeli ale nzoto etikali su malamu te komika ndenge wana yaya wana ayaki kobela makasi ali amonaki moya kosala su autre mais atende tozongisaki ye na bandundu tolukiluki kamwa bambongo kana ndenge toyekolaki wana tosangisi bambongo toyekomatisa ye na camion na Pascal aye kokende bandu mais toyebi te soki akomaka na bandundu toyebi te soki akufaka na nzela po azalaki mpenza sérieusement malade donc wana emonani mpenza ke ozalaki na mwa équipe moko bino oyo permetaki boyeba mosala mosangisa botinda ye na mboka ndeko Mazengo tolandi papa Nzita ndenge babeki kopesa biso mwa parcours na bango emonani ke bazwi mwa diri batangi biso 79 80 surtout balisi les gens déjà toujours qui sont dans la trentaine déjà d'années et vous avez déjà l'expérience il y a Moussa Mazengo éviter et pas il a bien pour accès là-bas maintenant mini de comme pépé ba de ko la télévision wana tout ce na papa Nzita batalisi penza parcours na bango eloko sepeli sibiso bango bakota ki nete ni azamba ou babima na matière moko ko sunga pe bato tata mokili asala mokili to penza basala mokili bato bakobongo na mokili to pe bato bakokomisa mokili kitoko lisusu makasi za biso bato kasi ezate na kokanga maboko na kovanda nde kozela eloko toyeli kolekwela yo to komona mokili ebonga mpona bino papa Nzita tolandi penza lisolo na bino ya déroulement ya vie na bino tolingi toyeba tomoni kosimbaki molobi tokoti zamba tokati banzete toyebi te eza nzete nini eza spécialisé mpona kosala eloko ezosunga biso na mosokola mondoko nzete oyo nazali kosalela oyo ezali bambu oyo ya mino oyo totikaki na mino kekele totiki mpona mino po kekele tomonaki na ntango tozali kosalela yango nini ya kopalola lolemo ezali kosala mpenza malamu te kolemba otya boye ezalaki na ntango toyei kodécouvrir oyo nde tosali yango mpona lolemo nzete nde totiki yango mpona mino vraiment ngai mino na nga soki eza pembe lolemo na nga soki eza motane c'est parce que nasalelaka brosse te nasalelaka pepsodent te nasalelaka vraiment donc nyonso wana te mais oyo ngai nasalelaka ezalaka kaka kekele nasalelaka nzete ya epaloli oyo nasali en tout cas
kobanda na mwasi na ngati biso nyonso na bana na ndako. Eza na kombo spécialisé au bengara nzete oyo tobenga yango epaloli na lingala na kikongo kikwempeli na français glatlam bon na minoko mosusu na yebi mpenza ti azopalola lolemo mpona lolemo tikala bopeto po balobi la propriété c'est la règle de santé lokola bato ya lopoto balobi biso na biso balobi ke non bopeto yango wana nde ezali kotinda moto azala na santé ya malamu. Alors salité etongaka nzoto te moyen ozala mpe na santé ya malamu eza te. En tout cas vraiment bamaladi ekoyelo ya ndenge na ndenge et surtout lolemo biso tozolanda aussi tifoide uti wapi ona biloko nzinzi yake kotelema na te nzinzi atelemi na ye atiki oyo atiki wana mais na ntango mama azwi biloko wana amemi yango na ndako akosukola yango esili azwi achango na nzungu etoki makambo wana nyonso esali nini ekufi po moto mokeli aza mokeli asali moto mpona edétruire biloko ebele. Alors bilei toliaka yango ya mobesu te toliaka yango malambi esili toye kolia yango. Alors efe na ntango yo ozolamuka na ntongo ozwi brosse wana brosse balobi brosse ada mais yo ozotiango na lolemo na ntango yo ozotiango na lolemo yebaka salité ya lolemo wana ezokoma potopoto c'est que zwa kaka pepsoda oyo otie na brosse ozonika boye osantaka ndeni na ngongo ozosante mpenza buya ya pepsoda ezokita. Alors c'est que na ntango yo ozotia siko boye c'est des salité mpe ezokita sans le savoir mwa yo yeba eza te. Alors lobi to lobi kuna ekomi alibumu boye boye eboti banyama okomi na typhoïde epesi yo bafièvre epesi yo donc bamaladi ya lolenge na lolenge ekomi mpe na maladi mosusu ya makasi mpe okoki kosalisa yango te okei akufaki kaka moto asali kaka motu kaka boye ozoyeba te obandaki kokotisa maladi déjà na nzoto a partir kaka ya lolemo na yo moko wana salite wana pembe wana eza mabe zwa kaka epaloli oyo benda kaka na ntongo omona mpena salite wana donc potopoto mpenza ekanami couche ya salite mpena esalami. En tout cas salite wana ya wana ezodétruire mpena makasi nzoto salite ezodétruire vraiment basanté na biso pamba te bato babandi na kati ya salite bazali bato bazalaka cause mingi donc bamaladi ebele eyelaka bango na nzela ya salite. Lelo tokoma kokende kokanga batata mwasi bandoki banani bandoki banoko bandoki nzoka bakambia bamangomba bazoparvenir te kotalisa bato ete salite ndeza cause ya bamaladi ebele oyo ezoboma biso awa na kati ya Afrique. Papa Nzita tomoni bino na kati ya mosala bandeko balando aza kosa bayeba Papa Nzita aza père de la famille aza marié to aza na bana combien ekosonga mpenza bandeko. Merci pona mutuna vraiment biyano na ngai yango oyo nazali na mwasi pe tozali na bana 8 na bana na 8 bango nyonso batangi na musala oyo nake kosenga te musala ki agister na yekoli nanga ki masoblike che na tango naza na quartier yaya ya quartier bayebusi na bangonga musala ki ya mécanique pe bayebusi na bangonga mais de préférence ne kotala ba misala wana nyonso tu eza na batam mais zamba eza na tanti donc zambe bano zalaka kaka donc ndenge bandaki ne bandela mokili ti na suka ya mokili zambe kabwela tamu ke la pesa kidogi apesa biso likabwana pona libela na libela mabele o tozali komona komanda na ebandela mokili ti na suka mabele kozala kaka ata mokili ngo ozala na suka te mai o tozomona donc obande bandeli ti na suka mai kozala kaka. C'est pourquoi ye alobaki na biso nalingi ba fainéanti tokende musala na pesi bino mabele zamba pe mai esika oyo bokosala misala ngai tata na kosila kopesa bino na misala oyo bozali kosala yango alobi ke mosala nyonso tu oyo bokosala ekoleka pamba te ekozala toujours na difu azali yango wana mpenza
papa nzita na musala ou bozo sala bozo évoluer pe côté finance to éviter et son rabino pena ba revenir malonga ou ezali ou sungi bino boko la bana 9 8 bana 8 heures to bosalite oui en tout cas vraiment ezo sunga biso tala ke tala na boti bana combien 8 na musala ou moi si nanga akangama na maternité te kaka na musala ou bana nanga bazali kotanga donc lelo nde na zo loba boye bana mwana moko ya liboso asisi na musala chauffeur na musala ou ya mibale asisi na musala tailleur ya mwasi na musala ou lelo aza na ndako mobali na ye ezo sunga bango libota na ye na mobali na ye pona nini musala ou ya misatu alandi technique ya ni mécanique ni mécanique générale na musala oyo ya mine alandi musala ya kotraiter batu na hôpital kimonganga na item na musala oyo ya motoba akei azali koyekola musala ki chauffeur akei koyekola ne mécanique chauffeur mais donc tobandaki na musala oyo abandaki na classe nde akomi na moment moko na moni ke non lokola ndenge papa asalaki amoni oyo aza technicien tika na potesa ye kuna donc lolenge wana oyo amine aglandaki mpe musala chauffeur matadi tika na bano kumba nanga moto akoma kokumba ne moto alors oyo mosusu ya sambo na oyo ya mwambe bango nde baza na etelo bazali kotanga moko aza na 6e moko aza na 7e alors omoni naye kokwela mwana moko oyo ya mitano aye kokwela bangaki baboma ye baye kobotola ye moto alors lelo tozofuta moto na nini na musala oyo donc nakomona ngona miso de komazengo ezomona lokola eza musala moko ya pamba nini bato mosusu bakolo ndenge bato soko na kati na ngo oyi maboma mi ebele soki bolobi kaka na musala oyo biso ozomona ya bepaloli ya bapene ndenge bokuti koloba wana yango bozobokolela libota yango bozotangisa donc seki tata nzita na ngambo na ye mpe naza autonome aza mpe patron na ndenge donc oza na temps te bavie misala mpe mosusu ya babiro poza deja yo moko deja patron naza na ngambo na naza na tante ya kokende na misala misusu mais musala moko kaka baye kointerroge ngai ezali musala moko oyo eza kaka lokola munganga donc nazo koluka bato ya misala bazokende bato baza na maladi ya modele nyonso tu nazo kozwa bango bazokende zwa mpe bazobika en tout cas ezalaki musala moko ya malamu donc namoni babi musala nyonso tu epesaka lifuti naboyi po te naboyi mpe wana te nazo kokende na temps oyo esengi nakende kuna nakei mpe na servir bango temps oyo esengi nazosala kaka soki nakei nazokende na musala na ngai na travaille kuna na silisi na ntango na silisi naza na musala na ngai nazotambola yango donc oyo ezalaka métier de base métier de base po tike oyo nga na kokende kuna ekowuta awa tike oyo nga na koyela ekowuta na ndako kuna bakosenga esengi balia ekowuta awa po kuna avant tout bayo il faut komona ezala kombo na yo ekende na direction kuna mais mpona kombo no ekende na direction esengeli mwa maloba moko elobamaki na kati wana eza secret ya mosala na bango alors esengeli okokisa nano makambo wana après nsima nango nde numéro na yo ezwa temps molai po wana ekozwa yo même ba 5 mois 6 mois soka na moment wana nde moment oyo tokofandela oleki walikuwa métier na biso de base ezali mosala bipaloli ya mosala banini nyonso tu nde kopermettre biso vraiment mpona matondo mingi ndeko mazengo tolandi mpenza papa ndenge bazokende na koevolue lokola etango ezalaka mpenza ngonga papa nzita elongo na mosala na ye ya baepaloli lolemo elongo na mosala na ye kosala bambanzi tokoliki ya mbala nsima tokodécouvrir mpe komona bambanzi yango oyo papa nzita asalaka ni tokoki koloba na bandeko balandi par rapport ya libolo ya tata nzita na biye bapesi en tout cas baproce de eza na baconséquence mpe mingi conséquence mingi mpo eloko nyonso oyo loposo mpe bazosalela biso en tout cas kati na yango ezalaka 100% malamu te donc quelque part moi pourcentage ya mabe ezali nzoka
ba maladie ba carie dentaire ba maladie to mona ba comme ba lolemo ko vimba ba gencive ko vimba natanga ba ko na so pesa la ki na mo pensa te suite lelo mondile a utilisé les biso ba dentifrice de sale la lelo a utilisé biso ba brosse à dents de sale là et kumbi biso pena yikakata na olengi nyonso papa nzita aza fournisseur yemoka lobi ba yekosaki yango donc et pas y papa nzita soki pe bilenge ba ye papa nzita zo pe na capacité ko yekosa ba musala pour na ki bolobi ba pesi bino commande ya soki ya 200 peine o bozo sala na boza bino moko mais tala bilenge lelo belé bofana na kati ya élégance na kati ya société koluka kosimba mandoki koluka kosimba machette bolimbisa biteni nyonso kosalaki kuluna mayema azalaki ntango mosusu mpe ntina basusu mpe botangi bakilasi yango botangi na misala na maboko ezali te tata nzita père de la famille 8 enfants ezali mpana ngoba te biso baboti baye toza na bana ta mokama toyebi mpasi nini oyo eyokamaka mpona kobokola mais azobokola bango kaka se na mosala na ye oyo donc mosala ya zoba ezalaka te moto nde ya zoba azalaka donc eza malamu toconsome tosalela bien na biso libongo bio toebatela mpe bongo bokolongono bwa nzoto na biso tata nzita tozokende vraiment konana vers la fin mais tokoki koluka koyeba bopesa biso nano bamateriel nini oyo esungaka bino mpe bosalela mosala oyo ya bipaloli mpe mosala ya ye nyonso wana merci mpona mituna mpe biyano oyo ya ngai ezali matériel oyo ezali kosunga ngai ezali machette mpona kokende kata bambu mpe kokata kekele mpe mbeli oyo ya mokie mpona kotaye misala wana mpona ekoma lolenge yango ezali yango nde ezali kosunga ngai alors nazali nakendaka kodana na bazandu partout mpona kokende kosomba mpe lisusu mwa basinga oyo nazali kokangela yango kala tozalaki na basinga bazambe ezalaki ya minene tozalaki na basinga oyo ezalaki mpenza ezalaki nécessaire oyo tobandaki kokata mpona kokangela babiloko na biso mpe kokangela babisanola mais tellement bakatakata bazambe ekoma nango kaka bamarke basinga wana ezalaka mpena lisusu mingi te tobanda komona kala batondolo ezalaki parti par là makala konki banini bambile sobe mais lelo ekoma musika makasi parce que bato bakati bazamba donc moyen mpena bato bazwa babiloko wana eza lisusu te yango wana tokoma kokende mwa musika mpona kokende kokata mpo so tolobi bango oyo nakata yango na quartier tala motema ya ye ndenge azokata soso ebele te ezosenga nini il faut nakende kaka na zamba kote oyo bango baloni yango eza ebele ngai na zamba kaka nde tokoyebana na mokolo zamba wana ndenge nakopesa ye mwa reveni ya moke mpo nakota na kati ya zamba nakata mpona nini natya na basaki namata na yango nazwa mutuka emema ngai na matondo mingi ndeko mazengo tokolikia balingolaki biso bareveni na bango mwa ralima me tokolika mosala nyonso mpe mo badifficulté ezangaka te bango mosusu bakoki mpe komeka mo moke kolimbola biso momokamona mpe matondo mingi bandeko bandi avant télévision tozali kokoba na papa nzita malgré tozali kopusana oyo télévision ezali ngonga papa nzita baavantage ya mosala oyo boza nango ezali nini mosala nyonso ezalaka na badifficulté mpe na baavantage difficulté ezali na ntango oyo ozosala mosala omona mpe mbeli ekati yo omona mpe bambo ekati yo omoni ke ekoluka mona nde kokatana ekwana ezwi mwata donc mwa yosala mpenza eza te donc alors tozwaki mpe mwa bwanya mpe mayele mokili apesaki nazwaka nabengi yango na komba protège nakokanga mwa basimbani bilamba na maboko banini alepo na nini nazuka te alors désavantage na biso eza na nini biloko ngo tozosala yango eza ebele mais bato oyo baza kati na mokili ya nzambe balingi misala na biso te balingi biloko oyo ezali importe ya bamindele soki bamoni yango soki par exemple mundele abandaki kosala biloko atie ngo na kati ya magasin omona bakosomba ebele banini ndako nyonso to komona mwana nyonso nde paloli mpo nasali ya bana ezali ya bakolo ezali mpo moto abelaka teke mwana moke obien te mokolo mwana aza moto mokolo mpe aza moto alors maladi eyaka na bacirconstance nyonso
alors esengeli bope topesa bana ba circonstances nyonso kobanda na bana donc bana oyo ba bébé de basali la raté kobanda na inane tina 10 ans bana basali la camp biloko o ba koma kosali la ba koma kosobela bana na bango ba biloko oyo mwana okende ya classe azolo ba sous les appuis mwana pona bela kobela ezape ngate ba fièvre pamba ezati mukolo pe ndata myozo sali lango moyo be lango pe obela bela penza pamba ezati ngana zala wana moni na koki ozala awa boye na bandi moi ata mususu pe mona 6 mois 7 mois na tika na ko sala fièvre te na yo mutu nini rien papa ntato diembela kaka na kati ya musala na bino oyo ba revenir nini obo te pe ba souvenir nini o le bokolo ba ke banda to banda musala oyo ata nyonso te na mwata mo ko se kaka esonga bande couper bayeba ke na kati ya musala oyo e bombi pe mingi ba ko tangisa bana nde wanchukolo me obo komona pe tangisi pe bana me iloko pe ya mo pe na sala na souvenir pa musala biloko souvenir ezali kaka biloko ya ngai na tie na kati ya ndako voilà ya mwande souvenir na ngai en tout cas souvenir mususu ezali na sombaki mabele na ngai mais tellement ndenge mbule betaka na nini na buka mikuwa mbula ntango betaki ekati mabele lupango sali nini kaka na musala ko moyen nazala so na lupango ezate mais sika nazali ezali sika oyo famille echengai bamoni kete ndeko na biso esengeli azala nisika oyo ya biso oleka kende kotambola na ndenge azali na libota wana po wana baza bana na biso en tout cas esengeli tochenga esika bo mais à la longue ndenge tozokokende ndenge tozokosalela elike ezali na kosomba lisusu mosusu ndenge en tout cas elike ezali bakosomba susu lupango mosusu kaka ndenge balobi mpona kotala déjà parcours nango tomoni ke makambo ya sérieux evandi awa mingi obiso tolikisaka bongo ene bito mosusu na kasi na pamba nzoka ezali na bato ezali na misala ya tina oyo kopermettre kosunga biso mpe na bomoi donc bandeko na nga bilenge bakozangi ntango mosusu mpe misala tadita mpe bakoki koforme basali mpe école de formation bakomi kopesa mpe bana formation bozwi mpe métier na bomoi na bino ya mosuni bandeko balandi ya forme télévision tandita tokomi kokenda biso na suka mais eloko moko tobosanaki bokoloko mpe na mwa ntango mokuse avant kopesa conseil na bandeko balandi biso toyebeli na kombo ya bagudanze bagudanze yango ezalaki oyo nde bagudanze po tomona bino bozala style moko soki bozotambola na nzela moko kitakataka toyebi te bandeko ntango baye awa bamoni ki bopapa ngo alelo ayasali biso awa botendingeni bagudanze yango eza bagudanze ya bipaloli to bagudanze eza ya nini mwa awa wana epesa mpe mwa po mosala nyonso bapesa yango bote nango oyo namonaka pene ozoleka na nzela donc ndenge ozopesa ozoatire mosala na yo bato basepela nango na kokende na lombango bagudanze vraiment ezalaki nini na banda kotambola na bacornet na boîte de conserve na plateau nazokatakata yango kotia biteni na kati ya plateau wana nazwi bagato bamapa kotia wana bato baza kolia yango na bagato bazolia yango na bamapa en tout cas ebandaki kopesa bato vraiment mposa ya kolia yango na nini na ntango nazali koya na kichakachaka na nga ndenge nini donc na koleka nazoyemba yoka bilengi budanze bu lata dingombe budanze bu ngombe na ngombe budanze bu ninyo bilibe lindanza ya ngombe budanze bu oya diete halela abamba biso libanga tozoka te tangi eleki budanzi bu ezalaki ntango wana ya babudanzi mais siko lelo oyo tozomona boye ezalaki na kati ya mayele wana na banda kosala mpona nini bato badécouvrir nga babanda koyeba nga te mais badécouvrir oyo nini bato bakomi na baposa na nga banini nekokata mosala wana na ntango nakendaki kaya basalaka banini bosalanga mpe nini nakomisaka biloko na bino baboyaki na bango komatisa nga to kosala so nini nga bibao natiki na nga bino nazongi na mosala na nga mokili apesaki ngai
nde nazobenga ngo soin na soin wana siko na tiki wana siko tochange siko te monini soin na soin yango nayembaka donc ezotambola ebetakisaka bato mpe mopenda suka tokabona nano na soin na soin toyokana soin na soin ndeni ezali po donc bopeto nde yango kosunga biso penza na kati ya bomoi na biso bandeko bandeko ya télévision toyebi ke ezalaki plaisir ya kokutana na papa Nzita mokolo ya lelo en tout cas promettre bino tokozala na bango bokoyoka soso na so mpenza ya malamu ezalaka mpenza ngonga tobengisi bango mokolo mwa lelo tokopengisaka bango na bamanaka mpo todécouvrir mpenza lisusu bosido mpenza ya mai bazali kosala mpo tokokóma peti esika na tele esika bango basalelaka kaka ndenge tolobaki émission misalami ya bato koyaka okati ya mabota na bino mpona kovalorize lisusu baya misalami ya maboko lelo tosololaki na bino mosala ya zoba ezalaka te kasi moto nde ya zoba azalaka papa Nzita père de la famille 8 enfants wazali na bango atangisi bango azali kobokola bango asombi mpe lopango na ye kaka na mosala oyo lingi koloba toki kosala mpe kaka tolongola badistraction tozalaka na yango ntango tozela ntango mosusu misala ya babiro na bitelo totangi tozwi pe te mais toki kofocalize mpe na domaine technique na mayo tozomona lokola ezangi ntina nzoka ekosunga biso mpe mpona bomoi na biso ndeko masengo tobendi suka ya manaka na biso ebili tata Nzita tokoyamba bango lisusu na manaka oyo ezali bongo kolanda esika wapi tata Nzita bokopesa mpenza lisusu mai ya ebele oyo bandeko balandi bakoyeba bongo kodécouvrir ntango mosusu bozalaki na mwa mbote ya kopesa moto moko kato bimibale epesamaki bino pesa na mwa ntango mpo toshite. Merci mpona ndenge bapesi ngai lisu maloba en tout cas nazali kopesa public nanu nyonso oyo balanda ngai oyo bazali kosepela na mosala na ngai napesi bango mbote ebele mpe napesi papa Declo mbote na ye mingi coutumier mpe nazali kopesa Jado le Cabodien mbote na ye nazali kopesa lisusu vraiment basoda nyonso tu oyo basepelaka na ngai mbote na bango mpe nazali kopesa bakonzi nyonso tu oyo ya mboka na biso Kongo mbote na bino nyonso tu botika biso te botia maboko mpona nini mosala na biso ekende liboso mpona biso tosila kozwa eteni ya bana oyo bazali koyeba misala te mpona tolakisa bango misala mpona komeka kolongola mpenza baesprit ya mabe oyo bango bazali kolata oyo ezali na bilenge mpona nini mpo te bango mpe basila kozwa misala na kati na bango bakoka kosunga mpe mabota oyo bango bakosila kosala kati na mokili matemo wana vraiment ezali ezalaki bongo maloba ya suka ya papa Nzita mpona mokolo mwa lelo toyebite mpona bandeko baleba bayangaki biso na mokolo mwa lelo toyebi ke tokokutana bango na émission ezali koya mingi kokotalisa mpe na bango lisu bandeko matono mingi na bino bandeko balandi ya Vom Télévision donc bozalaka ntango nyonso branché na Vom Télévision mpona omona ntango nyonso banouveauté ekobanda koya oyo kobanda kosunga bino biso émission misalami ya bato ndenge tolobi tovalorizaka mingi secteur oyo eza négligé pa bato na société na biso bato bamonaka bazanga ntina nzoka na travers misala na bango ezali bongo kosunga biso bato toyeba bongo kolata kitoko toyeba bongo kolia kitoko toyeba bongo kosala manso kosepelaka na yango ezali malamu ezosalama na misala babureaucrate te ezosalama na misala ya bato ezosala misala maboko tokosenga mpe mingi na bakonzi na biso bayeba kosoutenir baart oyo bandeko na biso bazosala pamba te papa Nzita batalisi biso ete brosse ezali na conséquence ya makasi ya mabe oyo détour mpe nzoto na biso bato lelo tala eloko ya malamu ya koutilize yango oyo eza bakoko bapesi ye mayele outi mpa tata mokeli oyo ezosunga biso na kolonga na bamaladi mosusu mpe basalite oyo ezoderange biso na kati ya monoko mbala nsima tokozala na bango tokosola mpenza ya mingi ndeko mopepe matondo mingi bandeko balandi Vom Télévision bolandaki biso de partout vraiment mpona kosukisa na bino na manaka na biso mokolo mwa lelo soki tozongisi matondo te l'équipe technique mobimba ya Vom Télévision en tout cas tokozala vraiment ingrat
tika tozongisa matondo ya mingi na dete kwaku ya kala maisha kuna sima kamera pona nini te tata mbala matia dila petit me costo tata makaba tozongisa matondo mingi na grande équipe ya technique di prongala tozongisa matondo na ntimba le superlatif absolu na biteni nyonso ye bo zwami ya solo bandeko balandi ya forme télévision boko bakopesa biso confiance ya kolanda tango nyonso émission na bino misala mia bato papa nzita pona biso na bino na mokolo mayo topendi so kasto yibete na mbala ezali koya tokokutana lisusu sima nango biso mpe tokozwa bibomende tomoni oka lelo tokozanga te donc po tokada kado na biso bango nyonso mpe po bamonake no ezali mosala po ezali bino mpe esengeli po permettre mpe totika babos tobana na biso kosalela mpe lisusu po epesi biso mpenza lisusu sentiment mpe elengi wana ndenge bomoni biso tozwi ya biso yango oyo tokotika mona kata partie boluka bosomba kobenga biso na ba numéro ezali affiché pona kozwa mpenza lolenge ni kozwa bien yango a commande kozana poste transit tozali wana émission misala ya bato tokutani na likolo misali koya potikama